bolingo ezakaka bolingo mama akufite ke baza kozwa manzi baza kosala ti eza mission nza mapesa ki ekoki mama mokolango balakisaki po tolanda ki nganza ye na Lubumbashi batie biso écran géant ba atsa yebisi biso boye alobi mama lerka balakisaki ye film ndenge bande la vie na papa nde alela kaminga alele nde esika na kote na awa nde balakisi nde esika wana nde ayokaki pasi nde mokolango amonaki ya solo mobali na yasa nini yango ashok wana azolala basalisi ye bezame maladi ezate bana bamemi ye basalisi bezame maladi ezate ti atike biso kulala wana ti ayokufa ko apike crise bamemi na hôpital akufi kasi tango yo lobake no mamolanga seki bato bele balobaki onke no mamolanga seki mo kolera kufaki lero azaki na bamemi ye te na hôpital babondelaki azonga na mokebo mais azonga na pesa message monte te apesi message on va apesi message pour na Congo blomo bon lokuta te Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W-congofrance.com. Merci toujours, Nengboara, toujours, et Belé, Botala, émission Abisso, et Kaka, na 3W.congofrance.com. Merci pour vous avoir toujours, et Belé, le monde entier, à travers le monde. Au Bozarana pour la Kuluka, pour information, il y a solo et pas, il y a Bino Yannick Wenge, mon Amboka. Merci beaucoup à le boss José Didi Pumba. Merci beaucoup. Il y a Amici, un prince à Lyon, Gaz na Gaz. Merci beaucoup encore le président Ndala, le président Ndala, un or ensemble pour une nouvelle république plein et à craquer Afrique du Sud Mobimba. Bazo sepila na mouvement na izo ke na impact nango avec maman Adel Yombo, maman Bina, ba sala musala bango kitoko. Chers amis fidèles téléspectateurs, kane boyebi toza matanga ya maman Olangi aute ko tika biso nzoto na ye Evanda Kimia en tout cas nazoki bato belé bomonaki na yambaki toujours bato belé pour na ba pesa ba information boka kinde bato balobaki na bandenge na bango misuso ndenge mamolangi na bapolangi bakufi basali bien misusu amela bango boye misusu akabola ma famille makambe belé oyo bato balobaki sikolo to ya maman Sophie tozo ba entre à travers émission oyo azanani maman Sophie toyambi awa na Afrique du Sud, nous sommes en Afrique du Sud, tous à Johannesburg. Maman Sophie Azanani. Bonjour maman Sophie. Bonjour papa. Bonne santé. Santé madame. Yeah, merci beaucoup. Maman Sophie oui que se présenter bat baota la yo na minute na poto monde entier baota la biso. Maman Sophie Azanani. Ngai kombo na ngai Sophie Beya. Naza promotion Bamba na Yesu. Unité Noah. Ngana sambela na CFMC. Nakenda CFMC depuis le 6 avril 1995. Pour le kufa. Bandeko nanga basila ke kuma ke le tour nanga na kufa. Oh ya solo bandeko nyonso bakufa ki. Nyonso bakufa nga na tikala ka ngai. Na leki nanga moko abunga kaka boye. Tilelo likola kindoki babunsa mutu mobimba. Abunga amona na kate. Soke kuma ki combien d'années ta abunga? Depuis 96 tilelo. To yebite sika ni na kenda zawa to yebite abunga kaka boye. L'air mobile nga moni bonga zo tambola pona ko ndoka sika ni na kene na kesambela ti ser moko comme na koko ayebse aluto kene na park esika ba mama bazo sangana suko le ba ye ko yebisa nga to kene na park wana lero ana zaki na toni banyongo awa banyongo abatu na sombi biloko nanga ba kliya ba pesa biloko na kene na tongo ba yibi na yanga na ba kliya ba kliya siko ba bane ko ya ko lala na ndako lana nga nyongo ngizati mbo ankufuta isate mama na meminga siko ngana makanisi na nga lobi ndi azo memanga na ko kima na ko kima nazo bisi mususu na kene na nde na kota kina bisi na nde na keno se retrouver na zandu na nde na kota kina na park ti lelo na comprendre te na koti pe batei mama luta Esther mutaza modéré pour na biso pa koteya park wana siko park wana za église ya CFMC tozako sambela nanu kuna na park o seki mo mabetaka masasi boy
oyebi na parke wana tozalaka wana sikoyo mokolo yango nakei azoteya makambo azoteya kaka makambo nga nasalaka kempoli na ndako na kosokola na ntongo na bimi nayeba teke bana bazali na makambo batetali ngai te kaka na lati nasali bote na bimi nake so nga nakamwi ngalo mama oyo ayebi ngai te seke bato oyo bamemi ngai awa nde bayebisi sikoyo nazwi saki na ngai nalina tia na lipeka nakende nabima nayoki omwe nde tozalaka mwana so aza tetu ozoloba na ye azoyoka te otie maboko nayoki maboko moko awa efandisinga likola bafanda abandi kolakisanga makambo nyonso vi na nga mobimba nazomona wana tozalaki na sala antenne azolakisa ngai yo ozotungisa mobali oyebaka te tata na yo azala mwana 7e bureau koko na yo abala boya bani kolakisa na kindoki ya koko na ngai mobali na ndemba bote papa na ngai na mama na ngai siko ngai nazosala miso na ngai nazolota to ni mbala moko esili to nabani kolela ka wana bani kolela bani ko regretter makambo nga na sala wape tukutana na mamolangi te kaba nani ba assistant na biso ba formatrice bazote ya biso leto sisi nazolela na bimi nazolela na tuni wape classe ya fermissement balakisinga na koti na classe ya fermissement le na koti na kati ya fermissement kayete big te na yebi pe biblia te na yebi te ke biblia ezalaka nzama loba na yebi yango te na keno yebaka pardon na keno yebaka na ministère le na vandi babano kote ya biso na fermissement bate biso na siminzela na ki na zonga ka makolo mokolango c'était vendredi le 6 avril na zongi pe ndako makolo tongo etani teke nde na yoki mateya wane epesinga posa ya kusambela na tikala libela kuna mbala moko na tikala libela ti lelo. Merci beaucoup maman. Asi batu tu bayoki mazaki mo kala vraiment o koti e pa mamolangi. Merci ko ningi batu balobi balobaka église ya mamolangi ikabola ba mabala ebele batu ebele batikala ba koma ba shege bano ba koma ba shege bele presque na Congo eza bato ba parents na bango basambela pa mamolangi mama bale bele kufa kuna mamolangi balobi le pongo ya 17e wana paraît-il ezaki ya mondimi moko boye banda kufutela ya sala effort soki baboma mutu wana ba récupérer pongo te ya wana te le basomi le pongo wana ngana za intendance na zo soka ba toilette na 17e wana ba shege bazolo ba shege batondi pona mama ola yaya libala obali mwasi na yo coutumier civil religieux kaba yakaka bakabola bino ezalaka te wani sumi pa ya nzambe mabalo yozo yoka mabale zo kufa ya ba deuxième bureau yaya deuxième bureau troisième quatrième wana za mabala kuna nde yango wana muntu ya abomaka te mama olangi pe ayebite na ndengo zolongwa mama olangi ayebite kama te ya ndenge bazote ya yoyoke olobite makambo na salaka eza mabe ozwi décision boy so ozako yiba ozwi décision na koyiba lisu te so ozako sala kinduma na kosala lisu kinduma te so ozako mela masanga no so ozako mutema mabe ozwi décision kuna tozana bolingo yaya tozana bolingo kuna oyo azolo na tiko mona te lelo na ministère nazana depuis 95 23 ans na tiko mona te ke oyo te kuta kutu bazwa ba shege azwa ba shege atika bango na pasa atotangisa bango azolesa ba shege ba musuba zalia wana na Afrique du Sud na siège na biso musuba za na poto. Merci beaucoup maman siko bato balobaka po ba misuba kinda ba poto so ipe na ndenga molili mama olangi so pa kange na place mama boy pa sali soki ni pa ke se retrouver na poto lokuta yaya lokuta wana ndimite so leza bon na biso mbeto kena kuna. Merci beaucoup merci ko mama olangi auti utika biso na habité akufa kinde nini ezaki ndeni betano liso na watu ba otala biso te mama ozomona bolingo ezakaka bolingo mama akufite ke baza kozwa manzi baza kosala ti eza mission nzamba pesaki ekoki mama mokolango
balakisaki po tolandaki nga azali na Lubumbashi batie biso écran géant ba asa ayebisi biso boye alobi mama lerka balakisaki ye film ndenge bande la vie na papa nde alelaka mingi alele nde esika na kote na nde balakisi nde esika wana nde ayokaki pasi nde mokolo yango amonaki ya solo mobali na ye asa nini yango ashok wana azolala basalisi ye bezame maladi eza te bana bamemi ye basalisi bezame maladi eza te ti atiki biso kolala wana ti ayokufa apike crise bamemi na hôpital akufi kasi ntango yo olobaki no mamolanga sekui bato ebele balobaki yango ke no mamolanga sekui moko lere akufaki lere azalaki na bamemi ye te na hôpital babondelaki azongi na moke boye azongaki na apesi message moko te apesi message apesi message mpona Congo bilomo abongo lokuta te nayoki te namoni te po ngai nde naza boye naza kosala na clinique Rafa nasali 17 ans kuna po biso clinique Rafa eza baboite bato basalaka na kati oyeba bainformation biso oyeba te clinique Rafa ezalaki bato nyonso bosamba pa mama olangi te ya motu nyonso clinique Rafa motu nyonso okota hôpital ezaka mpona bato basambela epai ya mama olangi te oyo makama lupango bazolobake ezalaki ya mondimi na ye abongaki te eza bongo te sina bato nyonso baosepela na liwa ya mama olangi na papa olangi baosala bafeti baomela bachampagne oyo nyonso baosepela mpo bango bakufi yo koloba nini yaya bazozwa malédiction ntabaliaka makala monoko eyi na mokolo moko te bato wana yebisi bango na kombo na Yesu batika bakozwa malédiction moko banokolela sikoyo nzambe akolimbisa bango te liwa mosali ya nzambe monene wa memeli biso ba révélation alakisi biso ndenge ya kolata alakisi biso ndenge kose comporter biso tozalaki ba rebelle ndaka mabala ba rebelle penza basi ba rebelle otosa mobali te mobali azoloba yo pe ozoloba bituma bana tongo ti butu kana mate ya mama na to bongwana tukuma batu ngata bana na nga ba yo koma na Afrique du Sud ba prière ya mama olangi ba prière na ye ba jeune prière na koti polibota na ngai des jeunes première génération jusqu'à nga mutu moko akota na avion azate tu moko a voyager azate ka suite à ba prière ya mama olangi nzambe akati limite bana nga ba ye na Afrique singa moko nde nazaona nazo ndima te ke eza ngai na koti na avion na ye Afrique ezolekela ngai yango nazo yoka on dirait ese ngai to ngai te. Merci beaucoup cher ami fidèle téléspectateur, comprenez que maman yaki a Foodicide Kaming était l'autre mardi samedi nous avons quelques jours pas même une semaine à Foodicide à Koutani na Nick Wenge parce que okipe basango ya Nick Wenge na Congo journaliste wa Kangi Mboka oyo ayepe tout ça na émission à répondre par rapport à bateau yo ngazo yamba bazolo ba mabe ya mamola siko programme ya enterrement ezande ni bosa programme de pour bata awa ba bino programme te ba bimisa jeudi ba même na 17e rue jeudi azakozala kuna vendredi azala kuna samedi bake kundai. So na landi video ya edingo lobby biza balokuta ba bombi po mukomsu bala musae abimala sala kwa kufa te ala bana edingo muto na ngenge na bito ebikacha nzama limbisa yende ko na biswana frère na biswana ya letu zaki na Rafa na 9e ya zako yana mwasi na yekuna kwa sala bezame atika kolopa batika batikuzwa malédiction batika. Merci beaucoup. Le programme mamukoni jeudi bakunda samedi. Donc jeudi et vendredi de lali wana 17e nde bakundi samedi. Merci beaucoup. On a vu Marcel Ngoy na Dallas. Marcel Ngoy na Dallas en tout cas Rumela makasi na mama biso na bombi na no Marcel Ngoy à Dallas vous avez vraiment branché botala biso na Congo France pe émission na bino Showtime na Dallas kuna na pesi bino tout monde équipe mobimba tout
après mbote ndala le président Enor ensemble pour une nouvelle république masolo kitoko mama Bina zawana mama Adèle Yombo musala pe sala mabatu pe ba osepela makasi mama to tika yo parce que yo uti na Congo kala mingi to za Afrique d'ici éviter message ko pesa nini maloba nini ko bana batu nyonso ba tala biso siko na ba frère na bino ya église ba sœur na bino na batu pe ba sambela raté na CFMC message ko pesa nini eza boyi papa eza pasi po tubungisi bato ya mutuya tubungisi penza bato penza mutuya o bayeli biso liloba nzambe ya ofele ya kosomba te o tobongwani tozako yeba kolata te tozako yeba savoir vivre te tozako se comporter le kwa mutu nyama sikoyo à cause ya mateya na bango bayeli biso tokomi développer ekote mokili mobimba tous les 5 continents ezakuna nde bazana kimia soki bayoki bato bazofinga batika balimisa bango po ye moko mama aza koyebisa biso alobi so boyoki bozotambola na bisi soki moto azofinga boswana te botika bango baswana te bazongisa ata liloba te leba bana oloba na bango nzambe alimbisa bino basenga bango ka bolimbisa epa ya nzambe baloba te baswana te mais boyo bazokontinue koloba bazokoaccumule malédiction de génération malédiction mpona kotiola mosala ya nzambe koseka mosala ya nzambe malédiction okende olongola yango wapi le mosuku ozalaki na vie ya bien vie na yo ebebi kaka boye makambo nyonso ebebi kaka boye ozokomprendre te koseka yo osekaki mosala ya nzambe akufi yo omela masango osala fete ya solo ata biso kuna ndenge tozalaka ke moto akufi moto oyo aza kosala yo boye na boye bese biso tosepela te oyoka mawa ma moto atungisi yo anyokoli yo oyoka mawa nzambe limbisa ye ma atungisi yo anyokoli yo asali yo makambo mabe mingi tosenga bolimbisi tosepela lokufa motu te. Merci beaucoup maman au groupe sa mbote na batu nyonso o ba yebi yo to la poto partout mbote au groupe sa mbote na na pesi mbote na bandeko nyonso bazali awa na Afrique du Sud na bino comment nana yani wenge na yoka kombo na yo na pesi yo mbote na pesi libota nyonso mbote Gilles na pesi yo mbote bandeko nyonso bazali na pesi bino mbote na bana kisasa nyonso na pesi bino mbote na bandeko nyonso na poto boyoka biyoka te bolana bilanda te boyoka pasi ya kutubungisi ba mboti na biso baza wana vrai ba boti na biso tobungisi bango toyoka pasi wana tozoki na mitema balana bilanda na bato bazoloba soko ambrouiller bato wana eza ba distraction na lobango eza distraction balimba distraire bato bakimisa bato na losambo wana distraction balanda te bolana distraction wana te wana bazoluka bapengisa bino bazongisa bino kuna po bakanga bino baboma bino bolanda ngo te. Merci beaucoup maman. Numéro na ya téléphone nango koloba 061 83 35 060. Ya numéro ya maman yango wana boko benga yango ko bandela ngo 061 83 35 060 betika plus 27 liboso mala moko boko zo maman Sophie bo benga mo conseil ezalaka. C'est bon maman za moye yasika na mboka oyo charmi fidèle téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a été kozwa maman na biso auti Kinshasa akomi awa na Afrique du Sud nde na MBA aza moto ya CFMC nde abeti masolo de to beti masolo kaka ya maman Ulangi. Merci beaucoup na venanga Marcel Ngoy na Dallas venanga sola kitoko wapi. Merci beaucoup encore à Miss Impress à Lyon Gaz na Gaz, c'est-à-dire à Miss Impress à Lyon Gaz na Gaz tout ça rende to yokanaki quoi. Merci beaucoup encore le président Gilles Senghor, président les immigrés de Djobour na moko impact na ndenge baventure te. En tout cas théâtre aussi na moko ezande les immigrés de Djobour. Chers amis fidèles téléspectateurs, merci beaucoup à Pierre Timela. Pierre Timela ah makambo pa mundi meza te ya mundi mite ba kola na ngonde batekela ndenge bazalaki wana bomo babanga makambo ndenge omona bango babanga makambo balinga makambo te na ba eza ya mundi mite eza ba kolo bana wana ba kolo pango nde batekaki pole to kota to za kufutela ti ler ba kolo nango balobi bateka balobi te lokwa momo langa zofutela to sa nini to tekela eza mundi mite. Merci beaucoup. Ati ko botola lupango mundimi te na mona te sika ba botola lupango mundi ba botola mbonga mundimi ba koti na toilette ba koma na putu te so eza bongo mengai ona koma na putu kala
nakoma na protocole. Merci beaucoup. Merci beaucoup là, vous comprenez, c'était maman Sophie, numéro de téléphone en wana, bobenga bo encourager, vraiment et que ça la bien, d'ici là portez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.